franchement, et le roni ne longo lisi buto famille libota. Eh, makambo esukate. Makambo eza sérieux. Na yena ebisa bino ba point o esali ke ibutu lelo azwa décision kolongwa famille libota. Mais ayo s'accrocher na nsu mukie lisusu ka la maman. Pona lu pena choc et kiti pena. Maman obeta ngo tellement bien que a lingola que ça ibutu te que ibutu déjà là-bas. Siko ibutu ndinga zana. Nake pesa na mbote. Trop pesa na merci na nkolo Yesu. Merci na nzambo apesi biso souffle de vie. Merci na bayanga ya tongo midi pe poko ya partout. Que je sois là ou pas, vous êtes là, que Dieu vous bénisse. Derrière la caméra, baonyo so bazongela anga. Merci à vous, Awa de moi, Flo, Maman Florence, Mbote, Y Abakouk Marc Bikindu, Donada Kaza, Chacha la Mama. Vraiment, il y a tongo, il y a mikolo nyonso, il y a place nyonso. Il y a mal, il y a ba peine, il y a ba douleur, nanga. Merci d'être là. Na pesimbote na président Yoshua, na pesimbote na maman Katikanika, na pesimbote na maman Zozo na Inde, na pesimbote na maman Alice Landu, na pesimbote ebele lisusu na bayanga balingi te kombo na bango yeba kozala cité pour des raisons perso. Ya mami longo de moi-même, ya mami longo ya yo yango wana nzamba mona papa mola. Makambo oyo bomona oyo ibutu azoloba. Pour comprendre soubassement d'été. Jean-Pierre Boutou, depuis un certain moment, il est victime. Il y a injustice dans la famille Libota makasi. Vraie raison il y a kolongwa na ye yango wana. Ce qu'on a banda kotangela bino ba injustice yango moko simana mosusu. Jean-Pierre Boutou est une personne qui est vraiment négligée depuis un certain moment. Depuis ba moment oyo kaka akoma kotanga kombo asila que non à reconnaître et tout ça là nde place guerre et problème ya Jean-Pierre Boutou banda problème à Jean-Pierre Boutou banda wana bobi ba émission mongo to sala tanga ya koleka pa na ngai et créer là problème lisusu bakisa susu dikola ba problème de bazalaka nango ya basese Yami balé tango akomi koloba ke si la pas aka sœur na biso to na problème na yete na sengi bolimbi si pasi la na problème na yete yango wana makambu place banda Yami sa tout tango aye koleka lobi ke azoluka lisungi tango mama na ya kufi wana pelande ko dijon ko faire disjoncter nyonso nazoluka lisungi ntango mama na akufi que azo kipete azo senga lisungi pa batu nyonso pa sila pa nani pa motu nyonso parce que amonaki que bien ezalaki te. D'ailleurs sur botali période wana bokomona que ba assista e penza te. Pourquoi? Parce que asengaki ouvertement lisungi na batu nyonso asenga kaka epa ya mama na été. Maman chérie na été maman chérie ça la zoua mutazua makasi maman chérie mutazua et le bidon bébé français ça mutazua maman chérie na bongo basubasme banda na ba réunion na banini et comment il est sur komi nanu na so que ko akena bureau et yambele change restaurant bano tia moi deux boules bakiti sa boule pardon otika ya fanda pardon la bona makambo ya Jean-Pierre Boutou silika et comme yambeli mo ka ya ndingo na amusupe mère aza me ba fini ka Jean-Pierre Boutou que non azate a telinga na wana ti or que mère ana na systématique na ndinga kati po déjà consigne déjà pesa maki ke Iboutou a commis tantôt plutôt donc ndenge kaka donc bino pe bora mutema makasi donc le fait que Iboutou atangi kombo ya mams ndeko beba nyonso ya mwana le fait que atangi kombo ya mams que mams aza na bien aza na problème na yete alimbisanga mais Iboutou reconnaître ma beo asala mams muto mams asala eloko te ye moko pa lobi yango lisusu Mam sa sala ye lo côté mais ya zaï ko s'en prendre na moto a finga été a sala ye mabe mon côté lobi rozana besoin ko jouer pa na ye et ainsi de suite.
mais la fantante atikali ko sepela nango te. Donc yalinga rando batu na ye baza na rando na ye ti na ti bo reconnaître ta savoir faire ya mutata mukolo moko te ndenge ibuta reconnaître ngo et ka s'excusa nde bomoni makambo ebemela ibutu ba problème akoma tantôt plutôt bakumba ke susu te bakoma ko bwakisa ye baninga soki bakei bazwi ba transport ibuta otikala ka yolela ba transport ntambo kozongo bakotike eleke ka likolo po ibutu aofinga lisusu te aoleka super na bemission mpona koyeba kosala mosala comme monsieur doit te ndenge akosala mosala comme monsieur doit te ya kofingaka ya koya koboyaka sila eka osala ngo lisusu te eka asengaki pardon mpa sila akoma na ye kovivre sikoyo koatake kaka bato ba émission na banini wana esimba susu te yango wana ibutu bafina ye bouton wana ezalaki nanu deja bebandeli ata soki bomoni matanga ya mama ibutu bokotala pena bokomonake na bachaîne pena ya bato na bango pena mingimingi ezala pena te donc balaki baassista ye pena ndenge baassistaka bato mosusu te liste kutu babi esalema te lo moka bandenge wana ibutu afandi ti akomi soko akei na bureau mère abatami ye nayeba te so mbongo nde diminue nde mama Olive akenda to eza nini po batama ibutu pena oyo aza abebisa carrière na ye likolo na ye mutu akalami abebisa carrière na ye likolo na ye mais ibutu lelo akomi koregrete soki ayebaka makambo mosumbela asala na ye yango te asala yango mais lelo wapi réponse nango ibutu azolela eloko pende ekosalaka ibutu alongwa penza bien famille libota baa na considération mpona ibutu te soki botali kutu video bayebisaka ndeko na bango moko bo x aefase wasalelaka ibutu wana ezalaka mpona ekosala soni na kati ya bato bango mpe baa na baproblème na bango à l'interne ya makasi kutu bonde na wana tante ayo abeta masolo na bango yango nalingi yango te problème bakotaki kopanyanya awa zuwa bawela mama ngamu na ye avant yo ye sima mama yo komika mingi na o wana ya mobali wana bango bawafinga mutu na bango mutu munene komika na bango olingi biso te soki ndenge ni wana nyonso wana towana yango na bapreuve mais ndenge eza makambo etali biso te on était focus sur nos films et autre chose donc moyen na ye kobeta yango mpena lisolo mpenza eza te mais soki mpe kimpi mpe matinga mpena baaudio wana ebima mpo eza nango sikoyo ibutu bakomaki mama akoma obatama ye na kati kuna eloko débat badiscussion baincompréhension moko ekotaka esalamaka sur entre bango na bango baye kojuge ke ibutu azali vrai te selon bango ibutu azali vrai te parce que amwaki asengi pardon kuna moko asali boye nde na kati na bango ka wana bajujaka omoni makambo balobaka na video baefasaka wana makambo wana ezalaka ya solo et c'est ce qui s'était en train de se préparer pour être appliqué mais sikoyo esalaka nde mabe parce que déjà moninga déjà wana mosusu abimisaka yango déjà na télévision na internet ezalaki eloko moko babeta ibutu bord kande bamesana na hypocrisie babeta ye mbamo babor yango asutuka mais sikoyo ntango bayaka siko kosala sikoyo video wana elamusa sikoyo ibutu yango bazoka nanu bazongisi susu ibutu batie nanu na se mpo basala kaka semblant bafaire croire ye ke tu es parmi nous et tout ça là mais bayebi déjà eloko nini baopréparer faire ça sagement et c'est comme ça que ibutu mpe akendaki azongi et tout ça là afandi machin mais à sentir que pas na ye penza et ça la ma penza bien te à sentir que moi indifférence et quota depuis wana et ainsi de suite matanga maman na ye à sentir pena présence pena te et tout ça là soutien pena ndenge sengela kité et leki et loko pena sikoye pena ko révolter ibutu bien ibutu asali mariage elekani inaperçu on dit écoute existera te ibutu aza parmi ba figure minene ya pa na bango kuna oyo bazalaka prêt à nyonso pour leur maman
mais libala na ye elekani inaperçu ata sango a regretter que tolobi faya benga na ye ba biso to ya biso ko filmer donc na libala Ibutu mama ye ni na cadeau ni na assistance ni na conseil ni na mariage truqué ni na eloko Ibutu abali on dirait azalaki faisait pas partie de basali ata groupe moko te pour na soutenir libala ya Ibutu et la plupart ba yete na libala ya Ibutu pendant que boza ebele pendant que ba ofinga pendant que ba osala bo nde Ibutu je crois même que moi c'est moi Ibutu mi tuni abi oh mais yo olekana na TV loba que ozali mwana ya mama chérie bongo ndenge ni mama chérie na ba mariage ya batu nyonso azokende na ya oyo kaka ba ye lobi lobi aokende ba okuna ba fingela ye na TVT aokende mais boni yo c'est que yo za gaillard zéro po c'est que yo ça musala ezanga lifuti ata reconnaissance ezate po bana kutu ya lobi lobi oka ba ye ba jouer kuna lobi awa accueilli aza donateur principal na kati ya ba film ya ba mariage na bango a opesa ba cadeau azo la organisation il est partout au four et moulin tout ça la mais ndenge nini yo muto bebana na batu pona ye o finga bato ba formule nyonso o humilia sila pona ye mais libala na yo ndenge nini bango ba esali ata effort moko te ata effort ya mukie basali te wana po balakisa oke baza na yo te groupe ata moko esalami te bakongola ata mwa ndambo ya mbongo o mwa ndambo ya nini batikali ata kozwa te Ibutu afanda fete epusani mwana mobali abimi mutoki ya mubesu mwana mobali abimi mutoki ya mubesu mpona fete ya mariage atoki pensant que baninga na nga bakangi baakompagne nga baninga babokoya basundola Ibutu pene na mariage obika mariage sengaka na Kinshasa boyebi ndenge esalamaka mois 1 mois 2 mois koto tosangisi tosalika ndeka ezalaka kaka et puis lokola star bon Ibutu aya vedette lokola vedette ayebi ke corporation na biso surtout que na pesa de la position bato wana baolinga te na pola mais batiki yo penza pola ko ba police yo pena mai nde Ibutu avandi siko a réfléchir na ndako abi na mi créele barando na batu na bebani na batu kilikili suka nango lifuti nini nazwi sabotage négligence, non-assistance à personne en danger. Ibutu alela kwa mariage. Bandeko bayate. O babenga pena. Kombo nanga namoni yango te. Na buku ya bomoi. Namoni yango te. Ibutu atali kombo. Atali bando. Atali photo. Atali photo, atali bando, Ibutu amoni elote. Abitena zana la musuna soirée, bandeko baroya. Mama, Ibutu azela na soirée. 21h, 22h, 23h, minuit, 1h, te wala, ti ba 22h wala bitem, ba ya mingi Ibutu to zana butu. Minuit, 1h, batu bamonana te. Ibutu afeta lokwa mutu azalaka na batu te. Batu baya te pena baboko ya. Abi bongo siko ntina nkwani. À quoi ça me sert de rester dans un groupe pareil? Ye moko azui na ye nini na ye azui lifuti na ye. Mama atinaki enveloppe Ibutu. Mama chérie atinaki enveloppe. Wakabo nzamba yoka biso ma nzamba limbisaka ignorance na biso bato nzamba limbisaka ignorance na biso bato.
yango pena faut kozala na limite na vie pole mosusu moto okanisa ye nde moto akozala base base na ngai pena ata ndenge nini akobwaka ngai te yaya akobwaka yo sans débat. Yesu nde base, Yesu nde mokonzi, Yesu nde makasi na biso. Po elikia na moto lobi moto akokufa e. Elikia na mama chérie lobi mama chérie abwakisi yo. Yesu e yo nde longa na ngai akumama leloye. Akumama yawe na nga akuma. Kumama yawe na nga yakum. Elikia na moto lobi moto akokufe. Elikia na moto lobi moto akobongwana. Elikia na moto lobi moto akoyanga na nga. Elikia na moto lobi moto akosambwisa yo. Yango fo oyemba kaka. Yesu nde makasi, Yesu nde bolingo. Ibutu très choqué. Trop choqué, voire même. Très choqué, trop choqué. Mais, na yokeli ndeko mobali mawa. Tanga alo bo sentir douleur et outa da kati ya mutema. Tanga alo bo sentir douleur et outa da kati. Tonton olela. Ayeba eka ba ocha epoa ba bwakisa nde bomoni conclusion na ye yango mais to ke pe pa itozonge pa ndeko famille bota avana zonga na pa ya ibutu basala bongo te bokoko bokisa moninga na makambo mosusu mena likamba libala te quand même ndeko oyo ba video na ye zana nu awa kaka awa tanga zo finga pona bino bobo kisaka batu makasi boy moninga zobala bo assister ata ye nanu après bosa barando na bino boza yango bakanda boy ba osala yango après do bino boko sangisela ata moninga ata $50 te bo sangiseli moninga ka pona mariage day boko sangisela ata $50 kaka ya pamba na kena no dela te 50 mama azopesa batu mususu bongo muto afingela ya fingela ibutu ba utiliser ba sisi ba bwaki yo kwa eteya ibutu basaleli yo basundoli yo yo sikondo poza no peka compliqué za nongonga ya mo yo ka baziko ba peso 50 ozongi na so badisu ko finga susu wana pela seke c'est comme un problème sérieux, hein? Mais à s'attacher dans nous maman pour moi 50 et bima, moi 100, moi 20, moi 30 et bima non. Pour moi même à fond à sa Sony, talaka ta linga mingi le kumu. À ko fond à sa Sony, à ticket le paie moi 20, moi 50. Yangona à l'euro famille bota, batikali ya mama siko contexte wana nde na wandinga na comprendre ote pour famille bota eza ya mama yango te ibuto ya mo mangambolo bipe mo so total pe bien pena na sens te famille bota eza ya mama chérie siko ndeni olonga la famille bota mwana mama chérie expliquer biso nuance wana moi bien pesa nuance wana pour place wana to comprendre pena bien mingi te. Pour famille bota ezo regorger batu nyonso oyo ya mama chérie na yo bino nyonso ba fingi bino nyonso ba futa mia $50 bino nyonso wana boza wana ba mama ba tata na ba ndeko na ba leki boza wana au service de maman allez-y ko finga na retour yo kozwa moi combien na yo so uto finga ozi moi combien na yo siko yo olongo na service ya mafinga officiel ya famille bota okoti na yo na koteka ya mama do yo nokote la mama so bafingi mama de yo okota mais depuis longtemps ça la ka yango échanger te de ce que moi je sache à ce que moi je sache et ça la ka que so bafingi mama na 12h na 12h30
bon 12 à 1 minute yoye yango na ka osala depuis kala siko qu'est-ce qui va changer le fait que longo famille bota nini ndé changer nini ndé changer parti nini changer au kota au yara sous restaurant c'est quoi finalement parce que non mon na mi tuni na suka mais finalement ibutu mangamba lobi en bien te to mo ka mangamba lo bate pour ce que longo famille bota c'est que longo pas Bellevue pour Bellevue égale famille bota égale Bellevue et ça y est quand on parle de famille bota ba on na yi si on est ko longo famille bota motikali na Bellevue karaye moko dans l'activité famille bota ko yakate ba makamnyo so wana ko sa te mais rôle na yo na famille bota ezaka o banda osala rôle na ezaka ki so ba fingi maman chérie na yo ko répondre c'est ce que tu disais ou bien ceux qui ont dénigré maman de chérie a payé quelque chose ou dénigré batou ou yeko dénigré batou c'est ce que tu faisais non siko nga lingina tuna ndenge siko longwe famille bota et là on y échanger et là on y bakisa mais là on y longwe partout to comprendre bien on dit ça sans impact on dit alors que lo moko na ko lo bezale tindeni nani mukuna zalaka na renaissance na longo kutu wana eza très différent pour mukuna mutabota renaissance te hein et na sens te ya pena na sens mingi te on a longo na famille papa abiso mais nazaka mwana ya osai lo te bokola été ya bino le bino ya gabi osali 25 ans na plus de 25 ans na théâtre 20 ans na théâtre mais okomano mukala ya moto siko na suka nango pensant que nengo komi mukula na sebino batebele ba changer ba vie po batebele ba kendaka wana na flatterie ba kendaka po ba yeba ke komone ko kota na kati ya liste ya kingakati siko liste kingakati esila siko to sa ndeni likona batu batelenga nit esi batelenga nite esi batelenga ni makasi donc bosali qui mukala pendant un long moment pensant que et ça restera éternel et que barochara bino ye kam tando saka liste ya kingakati po bino bokendeke et puis na suka na yango kingakati yango elimwe botikali sikoyo banani mukala ya ba $20 ba $50 et à la fin eloko pe ya malonga bozwi pe tomoni pete eloko pe ya malonga pena bozwi eza pete moza mukolo olo se respecter bo se respecter te ba mama mibimba ba ke bundaka sans raison comment mutako koma na degré wana c'est quel genre de désespoir qui peut amener quelqu'un à devenir comme ça aux assos attend la personnalité attend d'ambouter mais tu peux bien aimer une personne et aussi faire sa publicité sans pour autant te dénigrer toi-même. Bozo kitati bomi dénigra bino moko bato soit disant bosala ra musala wana okomi mukala ya mutasala ra même musala que yo pour na liste kingakati pour acha na film et puis na suka nango pensant que akoya ko bongisela o vie ango pe bongi kati vie ango pe loko pe kakati et loko moko bongi échanger na kati wana ezate mais bozo ki bo moto na bino boni atango mambeta bozu pena botandi ki personnalité na bino batambola likolo na bino c'est même spirituel ça demande une délivrance pour que mutu azala a comprendre te tina degré wana en tant que un humain oza mukolo oza mama mobimba okoma na yo fani ya mutu moko na ndenge ya mabe na ndenge ke okomi pena kolinga oboma ba artiste mususu botikala ka bino na mutu wana na mokili nyonso wana ezaki lista kingakati siko lista kingakati esila bomwande bookoma bootelenga nzambe asunga bino bososola makambo ebele bososola te bokomi batu sans valeur bokomi bamikolo sans valeur sans respect barespecte bino ndenge nini bozo agir lokola batu moko on dirait baotravaille mitu na bino aimer une personne promouvoir son œuvre nini et comme ça bête te et comme ça qui zengite et comme ça mutu okoma te on dirait netika comme nzambe na yo non ça se fait pas même nzambe za d'accord nango te
Dis des choses bien et vraies. Point barre. Kolinga kokosa te. Oyo pesa ya solo, o peut faire ondima mutu. Ondimi mutu, o leki osaye makamususu. C'est comme ça que ça se fait. Ça se fait. Ibutu, ah, comme au soso là. J'aurais malin, bozo à délivrance na yo. Sala arne. O sala ka ar. Sala ar. Sala musala na yo. Teka ma bien. Longwa na ba futilité na ba sentiment. Surtout yo za mwa boza ba mibali ya mikolo boy. Bozwa bo chap misala na bino. Elesa bino boko la bino bana bino pe baba nobete la bino pe tolo. Bana bino pa lobake. Ah papa na nga sala ka ar. Tala yang boy. Papa na nga pe sala ka ar. Tike linge loko boy. Tala lelo yo kanisaka ke ndenge ozofingela mutu ofingela mutu ntango amakambo ya libala no ya babiloko no ya okotela wapi baleki yo pene oyo baleka sopo pene ya dernier niveau epesi yo na ndindi. Voilà les retombées. Voilà les retombées ya kiflatterie. Voilà les retombées ya kokanisa ke nakotela ye mpo olingi mpa okotela nga na tour na yo akoteli yo te na mariage na yo. Yango nde longi sisi Ibutu na famille Libota. Mais famille Libota boa mitema mabe, hein? Boza mitema mabe. Comment boko tika mutu na bino pena na mariage sans appui, sans soutien, botelengani si atelengani atamboli sans soutien. Ata assistance moko boyi rosala te. Pourquoi? Pona nini? Et puis beaucoup mi ko la mutu. Nazo se no ke entrer comme muki ba komo wele la maman chérie na degré moko kondimate. Ba komi ko wele la ye à degré moko tu ne peux même pas croire. Siko ndenge mbongo ko eza susu ndenge zaki liboso te, il faut ba yeba ko kabolango bien, ndenge faut yeba ko kabolango era moko oyo soki o wana kuna ye ayebisi ke mère azate mère asineli yebisa tazate na zate o ke mère ali na ndako. Siko wana pe tema ye pas abeta yango pe era moko ate azali ko beba na siko ekoti bongo yo komisi ya yo kanisi yo kakande biso tokolakisa yo biso mtobanda avant kinga te sila yaya ingakati bakanga bolobaki tropo na esika yango bati yo pembeni loba lisusu mama ganga ndengo gangaka loba lisusu mama te biso tokokani te bakokani vi oyo tomona sa moi oyo koloba nanu te soki nanu nzambe atie pointe la vie ya moto koseka ngai te oyebi Michel ayembaka boye boseka nga nanu mbangu te motango mosusu Yesu akoleka na nzela na nga likambo oyo ezowumela mpo Yesu aleki nanu te me nga nakobika na nga na lolenga bonzambe. Sala quelque chose. Nzamba lola, sala quelque chose. Même si ma situation perdure, seul Dieu sait pourquoi il veut prendre gloire dans cette situation. Oye bien go. Boseka nga nanu mbangu te. Tango mosusu Yesu akoleka na nzela na ngai. Likambo oyo ezowumela mpo Yesu aleki nanu te. Nga nakobika na nga na lolenga bonzambe. Nga nakobika na lolenga bonzambe. Yango na calmos fo ezalaka. Omoni mutu moko apeli ko tepa te yaya. La vie est faite de ça, il y a de haut et de bas. Même na kati ya bana nga je suis accroupi, je pleure. Ko seka nga mbango te. Yesu na aleki te. Pourtant Yesu oleka na nzela na nga okamo. Au moins la ba changement de fréquence, ba changement de choses, tu vas même pas croire. Yango wana zalaka bien na bato.
zalaka bien na batu yaya kokoselaka batu makambo te zalaka bien na batu lobi ya nzambe. Quand Dieu décide de visiter une personne, oh, ezalaka bikamwa. Mais bato ebele bazora bachaka déjà pour na vie asila. Ebele ta ba moni makama mamo livre ndenge ezokende bakanisi eza éternel. Mamo livre article la kana nani oyo ba wana kuna aoya sa nini. Mamo livre déjà ana muntu na ye la patrona boye boye. Tovandaka totala kaka bino. Tovandaka totala bino na ba liste bozo noko sala. Totala bino ndeni na ba kombo ba tusu bano. Si on a tout nie. Pour la nini mam ça bana ko se retrouver na ba liste wana te. Nini ndeza au sala a se retrouvera mingi mingi te na ba liste. Eh! Ndeko mwasi. Ndeko mwasi. Wana si basali ba réunion na ba ndeko mwasi koto na ba nani basali da ba réunion na ba papa kuna ba bia ko chaete akokemba kuna ko souffrir bwaka ekuna ba bwaki wana mama lista otalaka akuta ti wana wasaluka na ndinga loba malembo lobi amona nzambe angelo akokota te ya okuta te wala bosala muninga réunion ye kuna na kati ya nini na kati ya chambre kaka bosekanga na mbangu te tango mosusu Yesu akoleka na nzela na ngai likambo oyo ezoumela po Yesu aleki nanu te ponga na kobika na nga na lolenga bonzambe muninga vandika azobondela. Eh Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Nzambe alola nini yango muninga zaki na esengo na lipamboli na bino. Mam safanda kaka atala kabino ka boma tabokita mona batu batia à l'écart. Je me rappelle encore à cette époque-là. Eh! Ba fina e buto ba tindika e kuna. Tantina batu atamake atali kelele. Koto ba wasale ba campagne de déstabilisation. Koto yo falon bitodi ato bala mama. Yeba ke ba makambo ekufe landa yo tina libala na yo ekolanda yo yaya po kosela mutu makambo lelo so bakoma ko finga si la bota kate ba problème nini tangu yaya azoka pesi yo ba nani yana biso yo style apesi yo ba soi-disant matière po boya ko humilier ka muninga na TV. Après lelo ya osenga papa elombe pardon papa et comme ça c'est moi qui olo bobosa na place ko senga pardon to bozala oyebi nzamba linga orgueil te oyebi ko sala mutu bwende mabe oloke senge pardon senge to ke kosa na osenga papa nzamba yo ka pardon bongo te. Bible lobi kene ko bongisa na muninga otuka kene ko bongisa na osala ki mabe po nzamba kota makambo na yo. So tant que ça orgueil ya kolinga ko reconnaître te ko ozokisa muninga opesa falon bito di baba solo moko boya ko beta ya ba madilu ya ba oba kene ko opérer na nini oyo nani ayeba kango. Et puis eloko ekamwisanga dans tout ça c'est que na ba dire ya nani ya tantino ba kati chaîne na ye. Alo ba ke muto afutelaka mams opération ezalaka nan irsil boni boyeko boni bilobela na bisalela toza la penza réaliste bomo na famille ya mams totali famille ya irsil nani ako soutenir moninga na ba niveau ya kotinda en Afrique du Sud ba opérer consort boza sur opérer que zaki irsil mutafutela mams opération ya Afrique du Sud. Mam sa qui est camarade d'un no betele ma solo na ye. Et ça bongo. Azo qui est master na betele ma solo na ye, mais Ursule n'a jamais pris en charge si la bissale ou na maladie na quelconque. Non, c'est faux et archi faux. Bon rectifier camarade musu bolo ba ngo ka pon ba sentiment toni. Donc ce que yende Ursule muta betele bino li solo ngo bongo. Quand même, ça va pas non? Ça c'est mentir à un niveau extraordinaire. Papa ya sila zali na capacité à ko foutela mwana na ye traitement.
Yo saka na ba traitement ke futa na Afrique du Sud bokati oza nini mamu international mekana ko mamu na pesi mbote mekana ko traiter na no sujet yebisa biso na so ba ke ko opérer mu na Afrique du Sud Ursula na capacité ko zwa mutu azo abokola na Afrique du Sud tina traitement ne bokati traitement za nini 1000 francs to $100 mamu pardon pendant pardon bo tagelenga mamu boye bisaye apesa biso na nous idée ya traitement ya mutu opération ya ba problème moko boye ya ventricule na benga ngota bongo na Afrique du Sud so ezala combien Ursula reçoit charge ya ko futela mutu billet séjour hôpital et consort mamu ya na robeta ngo soki eza biloko pamba comme ça ba tu vas comprendre nan pour ça na ngunda te azaki na ngunda te tant que na reçoit traitement na et c'était sa famille qui avait pris en charge tout ça là. Boya en attendant bo lingata kota kuna bozotinda batu na télévision bo lingata kota na liste maman Olive bozotinda batu na TV baya ko déstabiliser ka baya ko finga ka baya humilier ka bitodi Fallon bitodi yonde muto silisa mams respect nyonso menza mena ko restaurer respect na yo muto silisa peno finga na bandenge nyonso lelo bali akosala émission mama nzambe fo landa oti kuna po fo futa kaka okobota pe bana ti okoya ko se repentir ti mukolo bokoya ko se repentir na makambo bolatisa mutu na ya lokuta na ya solo na nyonso bocha nenga bino ba vie na bino eza ba vie parfaite bino bozala na ba problème te bino bobela te bobelisa ba bambra famille te bozala na eloko moko te bino bozala tellement péperde que bino problème ezala te ezaka po biso tolingana biso okota ba vie privée ya batu te na yebi te so mobali wana muta bala Fallon bitodi me Fallon bitodi azara na pigeon na mobali moko ando nyokola ye makasi boye toloba te toyebi yango bien na pigeon a tortura bongo na ye na ba degré nyonso makambo elekala nguna toyebi na bisiko banda okende po bacha mobali wana na mulangi ozobenga pe bana baninga po ozokotisa bango pe na kope wana ya okende kozora bakisi pa mutu totika kaka totika eza parce que toyingaka ya koloba bavie ya bato na ba TV te pour tenir la différence entre vie privée à mutu na vie publique à mutu. Mais on ne manque pas à dire. Exactement que tu as na mambo lobate, tu as na mambo belé à lobate à bino, tu as ba couloir na bino, na ba preuve. Ces gens sont même prêts à témoigner. Très prêts à témoigner. Mais bozo ya muninga bocha liboso, bo humilier, bo si sa valeur. Po na kaka batu ba sepela na ete ba lingande bino nzamba ya pe alinga bongo te nzamba linga bongo te nzambe sikwa ko lamusa mitema ya bato nyusi bino balobi c'est Dieu qui tient le cœur de roi entre ses mains nzambe nda simba mitema ya batu même pas mutasa lo bolamu il faut nzamba sima motema no yanga alobaka ngana welela kate na sengi mutapie ngate merci gloire à Dieu aza pe nemi na ngai te aboyi na ba raison eloko moko te nzamba lobi te nga na kozwa na kozongo na makasi na nga na kozwa nyonso na makasi nzamba pesi soki nzamba tie na motema ya awa asala nga bolamu akosala nga bolamu parce que c'est Dieu qui a touché son cœur ngai na vanda na tika na ba ordonnance mona wuti hôpital na zongi na baluki na sali boy na fin na vie Seigneur qu'est-ce que je vais faire examen pe ezalaka ya ba minene minenga ba examen o na sali na mona ezaka ya muki eza $370 nyonso ezaka likolo na sali examen na sisi na tika litala ordonnance mona ebiso so na bimiseli okimi na sengi te mutu yemoka alamuki na tongo moko na osala kutu ta bengi ngalo boni ozo yoka te banga setenga na makamba mona na ola na azumbongo na ye na minute tap send de koti ta téléphone. La maman de trio, merci. Awa Flo, merci. Maman Naïna, na yebite, boyebi otoma na tamoko, na s'attendre te ke ekoma. Mais mutu aye abenginga, to solola na nute zambala liboso to solola.
lelo atindeli mbongo lobi atindeli mbongo lobi kuna tindi mama ki asali ba démarche ningo za occuper mama ko sala ba démarche mama ki sala ba démarche tala nanu bolingwa modèle wana soki nzambe te mutake simba mitema ya batu bongo nani osalango yango to welela te atoke ko kosela mutu makambu même si ça prendra 10 ans nzamba ko restaurer batonyo so wana ya makambu boyibiye ba injustice azo subir nzamba ko zongisa yango ba mona ba restaurer via ya sila bisalo pour que nzamba la kisabino ke yemuta otika la nzambe la décision revient à Dieu pas à un humain yango tozaka nelika atali kambango za ndenge nini tokolonga po tokobinga na ndenga bonzambe. Merci, abonnez-vous, partagez, commentez.